Christ, et Seigneur les a fondé dans 3 majeurs facteurs. Il y a Liboso, qui il y a Jésus Christ, il y a Mibale, l'autorité finale, il y a Makomi, Nanzam. Puis il y a Misato, il a dit ministère dynamique, il y a Molimo Santo, Nanzam. Le leader charismatique, basé plateforme, Liboso na Yesu Christ. Biso, totie Yesu de Liboso, pour te asana na biso ba instrument ya gloire na ye. Na kusa résumé awa, totanga na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 à 9. Tokutanga wana tokulanda yango. Et puis tolanga na mokanda na Galates chapitre 6 12 et 14. Tokomona oyo komami na kati kuna oyo tozalaki nango mpona mokolo na lelo. Et puis tokotanga lisusu na Galates chapitre 3 verset 1 à 5. Tozali koloba makambo na Nzambe selon la loi ou selon la foi. Et puis na suka awa tozali koloba boye. Tomoni lelo te succès est comme plus important que le principe il y a biblique il y a Yesu. Nkolo afungula biso miso ya molimo pe discernement spirituel toke de liboso yango nde oyo tozalaki na mulu lelo na mokolo na lelo ezali mbelengo sika oyo naza sui mama Brigitte aza na oyo ya moke ya kobakisa mpona oyo touti koaprendre totindi na communauté po ete toyebela yango eza na mosali moko ya Nzambe te akoloba naoki azali Yesu Kristo azali te. Ministère ya Yesu Kristo ezali Yesu azala liboso makomi na Nzambe kotanga yango mpe oyeba importance ya ministère ya Molimo Santo. Yango totindeli bino mbote bao nyonso bakolanda biso na les 4 coins du monde na nord, na sud, na est mpe na ouest na Congo mpe na à travers le monde. Mama oza na parole ya kobakisa mpona oyo touti kotanga lelo olobi nini? Dasi nyonso bolani ndenge papa ekomole moko mungu na Nzambe autoloba ngai nazobakisa moke ezali tozala lelo journée na biso ya prière tobondelaka mpona babota nyonso mpe mpona biso moko bavi na biso basanté na biso makambo na biso toza nango baprojet na biso mais koyepai na Nzambe babi totambola selon bato biso moko te totambola selon totia Nzambe na azala liboso. Tant que tu es Nzambe, tu comprends Nzambe ne mutabosala. Oso to mitiaki biso moko to koko zo tant to se Nzambe te. O biso to zo tala batute to zo tala Nzambe ndenge zo sala kati na biso pone makambo Nzambe zo sala. Eza ebele. Eza ebele po biso to zo tala Nzambe to zina ministère oyo ya New Concept Evangelique Center. To tiene Nzambe azala kati. Ya mwa leo to na prière. So za na prière ba bi prière bien. Oyo zanango tika salite ozanango to ya liboso na Nzambe to mema moto zan to présenter la vie na sepa na Nzambe to présenter biso moko te to miboma biso moko kibobatu na biso to komi biso mingi basali na Nzambe nde tozo bapona lelo to komi komimona neti to komi na place na Nzambe to boma eloko wana surtout biso na ba communauté congolaise o tozo na kati na mboko yo nyonso osala na monde entier nazo pesa conseil na ba pasteur pe na ba base ba pasteur po nga zali mwasa mungu na Nzambe nazo nyata sete na place wana to komi mona ke Nzambe na zati to komi tia biso to komi na place na Nzambe ozo mona bato ba komi batu na yo bata Nzambe te est-ce que yango Nzambe mutu apesa ki bato na be yo bato na yo mutu sala yo te mwana mukini to boma eloko wana yango ne bemisi pe ekimisi bato balibaya na Nzambe baya kadi na betonga o etonga minzi poko etonga bien ezali vi na ngani na zanango ngana zali lelo musulman na uti na mama na nga papa na bota nga ki musulman te me bayi ko koma musulman mama na sona zoki place wana ngana iko yamba Yesu sincère na bomo inanga pona yeba Yesu azana place vi na nga pe ndenge ekomena nga eza histoire molai na si bokolanda ngana mbala simbale ko ya boy ba pourquoi la ki musulman ndenge na komi chrétien. Mais ba msuwa mwana ba bio na zoteya ba msuwa mwana nga na sala ba décoration wana eza ba talent za ba pesanga nazali na uta
place on a outé nazalaki musulman lelo comme chrétien nazali kana bimi boye te boso monanga eza makambo nzambe on zaba pesenga nazamo wu nazamo bienga nazamo o eza kati nanga eza ba nzambe asali nazala ndenge eza ngamo na misali ya mote likambo soka ngai ne nazali muto nzambe asapona ezali saison o ya saison na biso o nzambe alamusi biso poto te ba parole ezali elamusa bato oyo bakufi mpe bakayima toyi bayeba te yesu bazongela nzela ya nzambe nazomona komite nyonso bakolanda biso bazongela nzela ya nzambe o yesu masiya asalaki biso asala bomoi totika binzambe nzambe amen Amen.